Ndoki, vraiment Ndoki. Oza Maseke. Oza Ndoki Williams. Oma elo osali. Oma elo osali. Osuka na oma bena ebis. Mete tika. Mete aussi mate. Osala parce que aussi mate. Ngale no boma e. Na boma yo. Na boma ko ba yo kate. Ko ba yo kate. Na yo kote. Ngai. Oh lukata tena ina. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu es bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a Bonjour, bienvenue chers amis téléspectateurs dans l'émission La Bicho Vérité en face. Votre émission, notre émission, l'émission qui éduque, l'émission qui vous divertit, l'émission qui vous enseigne. Yakoye baneni na rotambola na vie na bino na mokili oyo. Émission ezali ko restaurer, émission ezali ko consoler bino, émission ezali ko exhorter bino, émission ezali ko zonsa bino na droit chemin. Moi c'est Vincent Chilouizi, le présentateur de cette émission. Oyo to memelara bino à chaque fois que tozara na baka, une émission de télé-réalité où nous ramenons bat de kobayaka awa pona koya ko avouer, pona koya ko confesser, pona koya ko bimisa, ko se libérer na ba secret, na ba vérité oyo, eza ko rendre bango captif. Merci beaucoup na équipe na biso conseil, o bazara toujours présent pona ko assister biso na o Italie ba conseil et puis merci na équipe na biso à sécurité ou à tout moment bazara disponible là pour recevoir biso à chaque fois qu'il y a des réactions ou écoki ko déranger bon déroulement et émission. Nous sommes là pour un nouveau numéro, chers amis téléspectateurs. Cette émission, comme je viens de le dire, objectif finalement est d'aller à libérer Bandeko. C'est pourquoi si vous avez un cas, vous avez un souci, vous avez une vérité, et le mot est faites comme les autres, contactez-nous dans WhatsApp, comme j'ai souvent l'habitude de renseigner à la Bandeko. Ça l'est là en audio, parce que si vous expliquez en audio, je peux oublier quelques détails. Mais quand vous m'expliquez en audio, vous aurez atteint ou étudier le problème, l'équipe Nabisson Barota, laquelle mesure nous pouvons vous aider. Sinon, on se retrouve juste après Elema Oyo, il y a Asser Nabisso Shekina, et puis Tozonga pour démarrer notre émission Vérité en face. Merci. Nathalie likolo na se namoni te oyo akokani na yo undili ya ba oyo basili makasi ba oyo basili lika papa makasi esilinga Zambe nalembi kolela nini nasala po oyanula ngai nasala nini po yobundela ngai lamuka yawe kota likambo na ngai esika nga na suki nde esika obandi kosala nasala nini po yanula ngai nini nasala po tobundela ngai na kati na pasi osalaka esika mayele suki opesaka Bundela
merci, chers amis téléspectateurs. On a 40 personnes. Côté Nakatia groupe, il y a soutien, il y a vérité en face, groupe WhatsApp. Et je vous invite à venir Kokota Nakati, il y a groupe Oezo Soumalelo pour que Toyeba Neni Nyako Fongola Lissusu émission Oyo. Et à travers vos contributions, $1, $2, $3, il y a un numéro, il y a compte Oyo To, Oyo Kotinda directement et pas à Pasteur Serge. Nakati, on a la stratégie tous les autres à la montée pour que Oyo Neni Ndorosa pour te faire avancer l'émission Oyo. Et je vous annonce aussi que bientôt nous allons quitter ces plateaux. Nous allons avoir un autre plateau qui aura un autre décor. Et il nous faut vraiment de moyens pour réaliser ce plateau. Il y a Sikatorosa, la vérité en face. Et puis il y aura d'autres plateaux pour notre programme. Donc nous avons vraiment besoin de votre soutien. Soutenez-nous à travers le matériel. Soutenez-nous et le retour au Mema. Et surtout au ligne dans le groupe parce que c'est là où l'idée, la stratégie européenne ça marche. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Je pense que Bandego Borota la Bicho, au Bozan à Kinshasa, à Brazzaville, Tobo Sanate date, il y a le 27 juillet, où le pasteur Mike Kalambayi a livré concert Mounene au niveau du stade de Martyr. Et puis, tu as signalé que Bandeko, il y a Bichoté l'autre fois, que tu as l'opportunité à Kitoko, tu as dit du soleil à Canada, visa d'études, visa de travail, visa à court séjour, visa express. C'est-à-dire structure où il y a Kitoko, il y a bureau, il y a consultant, on a les agences T, il y a tenter chance. Mais là, ça se traite entre l'immigration canadienne et puis bureau, il y a consultant. Donc, c'est-à-dire tout est rassuré. Et avec ça, vous ne remplissez que 2 éléments. Il y a Mbongo Moukié, mais vous avez la possibilité. C'est-à-dire ils sont en train de faire une promotion pour 200 personnes, même pour la famille, beaucoup de Goya. Vous contactez le numéro Bimi pour avoir encore plus de détails. Parce que pour les 200 premières personnes, vous profitez de l'opportunité. Il y a il y a consultation, il y a visa. Le reste, il y a il y a voyage et européen ça matin. Mais après, les autres, après 200, donc vous qui nous regardez, vous en avez de Kinshasa, venez parce que c'est une bonne opportunité. Vincent Namemeli. Voilà. Pour les cas, il y a Neronabiso, tout ça là qui a vérité en face, il y a Souka, il y a Jerry, Kabouya, na maman, chère, na tata moi qui joue Wana. Beaucoup de gens m'ont écrit pour insister pour la première Aden. Je réponds directement à l'émission Nabiso Alelo pour dire que les Kabouya, au Biso, tout ça, il y a charge à Rosala, et Zaki, il y a Rosala qui est Jerry, aïe, banana dans la famille. Ce qui papa Koufaki, là, on pouvait insister sur Koyeba, ce qui gérait Zapeza, moi, il y a papa Kabouya. Mais papa Kabouya est vivant, ne connaît moi si à reconnaître que ne connaît Betele les solo. Donc, nous, de notre côté, on s'est dit, on a conclu que on prie Dieu pour que papa Kabouya Abika, à temps où l'hôpital, tu m'as retrouvé le sens d'un ignoso. Et puis, c'est à lui maintenant de prendre ses responsabilités, de dire à la femme où on a fait ses éclaircissements. Donc, rassurez-vous pour ça. Déjà, comme famille, s'il y aura des soucis ou qu'un jour, papa Kabouya a créé problème, on va recourir à cette émission. Puis, test à des négociations même entre Tata Moissi, na de Ronabiso, Jerry, Tobana. Il y a papa Kabouya, donc nous avons toutes les possibilités. Mais comme il est encore en vie, il est malade, on pense que déjà, moi, on a un secret ici et Souki Nangouana. Pour Nalélo, chers amis téléspectateurs, nous avons un cas. Un cas très intéressant. Vraiment réflexion et belé. J'attends de vous beaucoup de commentaires pour aussi ça problème. Aimez cette émission. Likez yango donc Tiara Musapino awa place au monde bache Musapiboye na sene na roloba tika ka Musapino na tika kiosi ato telegomano wana partagez les biso émission na bandeko no tu ya WhatsApp mettez la bonne sur la vérité parce que les émissions za ko édifier les allez ko divertir les allez ko enseigner bandeko belé pour na koyeba otambola na droit chemin to yamba monsieur William
oyo azali accompagné na future épouse na ye toyeba problème nini baye nango. Merci. Mpona bandeko baza na mposa kotonga bandako na bango ya barêve na bango parce que lelo Kinshasa ezofungwama. Pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo ndenge olingaka lupango ezala? Pourquoi pas kobomba mbongo na yo na mabele parce que oyebi lobi nini ekozala te? Et surtout que les espaces sont déjà développés, bandeko mingi bazala bandako awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour ba contact nyonso bureau la biso ezali bongo na commune ya Lingwala. Avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat Hotel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pour kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya telefone na ba numéro oyo bomoni toteli bino na se. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour na plateau na biso. Nous vous exhortons likam na biso ya mabele ya maluku et si la te ezali toujours ba terrain disponible. Donc contactez-nous, contactez le numéro pour que ozoyo terrain na yo c'est 4520 sur 20. Et nous sommes là pour essayer un peu d'écouter nos invités, il y a Lelo, et puis à quelle mesure nous pouvons être utiles pour la situation au Zanango. J'ai envie directement à m'inviter Nangaï. Bonjour, Monsieur William. Oui, bonjour, Papa Vincent. Bonjour, Sephora. Bonjour, Papa Vincent. Ok. Monsieur William, na yambio na émission na biso, Vérité en face, et puis to bandi kopé sa yo, kozongi sela yo, merci. Matondo mingi par rapport ya ikanisio yo zwaki, ya roloba que problème aux anango, o memango awa, pour que toyo kayo, et puis toye ba nino yo toko kwa protélé comme conseil, to solution, na likambo yo aux anango. Et merci beaucoup pour la considération. To yambio, et puis toye ba, Tomonio osa accompagné na Sephora, na ligne moko présenté biso Sephora zanani. Sephora za Mosinanga. Mosinayo. Oui. OK. Alors tu toye ba nini memio a na émission. Oui, merci beaucoup monsieur Vincent. Ce qui est une émission parce que c'est l'émission où eko sunanga. Très bien. Il y a pas problème na ça nango. Oui. Na vanda qui na vandi na moni que non. Fallait na mona monsieur Vincent. Pour n'inspirer bakambo na sana mona motema et na solo qui na Sephora justement na convaincre Sephora bino photo kende to le baba vérité mieux surtout parce que bomba les kambo ce n'est pas bien problème na ngeza liboye ngai tango na bane kokola oui ndenge na l'école primaire nanga puis na humanité na 5-10 na otanga wana école basango na kokutana na jeune fille moko na kombo ya Maria. Bon, oyebi kaka ndenge na école ni tozalaki tout ça bon, tozali ko tolingana na Maria. Donc ezaki amour scolaire. On tenait ko vivre na vraiment à bon terme. Vous avez une classe nini? Oui, nga ezaki na 6e, ezaki na 4e. Humanité. Oui. OK. Bolinga ngo pe gumela kité hein. Bon ezali ka ndenge wana bon, nga na pe tosalaki pe rapport sexuel ezalaki té. Ben, tozali ka juste ko ibika ndenge ezali ka bolinga hein, amour scolaire tant mususu osimbi moi libélé tant mususu pa beto moi mbata tant mususu caresser c'est ça. Tosalaki ka na niveau wana. Pour t'apprendre na profondément pena ma solo ndenge ezala ke ndenge ezala lelo ke no linka lelo makamite 100 000 non. To tosuka ka na niveau wana. Après to bungana to mona soute penga pina bossa na pe image ezate. Mais ko arriver que bon ti kolipé na saliba misala na sisipe chiki nanga. Je suis devenu un ingénieur de construction. Na yope robala na boti bana mibali. Alors, il est arrivé que moi c'est nangai, elle est tombée malade de salle crise cardiaque, de elle est kufa. Alors on a tiré la kina bana nanga. Bah un jour, na côté na Maria. C'est là, tout solo tout ça expliquer un peu bakada ina ngazala ba difficulté. Abino nazana moi nanga moko nanda commune Sephora. Et tu l'habité sur cause ko zo été à tracer la carte tout ça pour me rappeler sur ma biso. Non? Ça va? Né aïe, on sait l'effort comme le mélange Sephora. Quand on a vu Sephora, après, on a solo l'inaïe, a expliqué un peu n'enge, du beau talabango et salé. Dès la vie, la côté d'une entreprise, n'a pas besoin. Donc on travaille. Alors, n'aïe, monsieur Vincent, la cause pendant la courbe batte vérité, n'a pas tombé amoureux à Sephora. Alors, on a quoi qu'on supportait.
Parce que beauté à Sephora, il ne fera pas Kinga. Alors, on a mon comportement, il fallait quand même que non, il y ait un peu de beaucoup là-bas. On dit qu'il y a Sephora, on a la qui s'y est, Sephora, ici chez moi, tout ça. Et là, il y a mon ipenda qui s'appelle, comme on peut continuer à vivre vivre. Et puis, bana peut pas s'appeler Ranaï. Il pas s'appeler Ranabana. Dans bien souvent, donc, et ça, les locaux me revoient malam. Alors, na monique, M. Vincent, pour nous vendre un négoce vivre, non. Alors, on a s'appelé qu'il fallait quand même que là, c'est présenté. Là-bas, la peine se fera officiellement. Alors, le problème, c'est que là, on a eu beaucoup de sounanga. Maman a beaucoup convaincre maman à Sephora pour permettre à Bisso tout ça la libala où il y a Sephora. Merci beaucoup. Merci pour l'exposition. Il y a exposé plutôt il y a un problème nayo. On a compris. Yozo vivre Maria. Non, non, Maria, c'est Sephora. Non, ça dit Nazongi non est bandeli. Oui. Yozo vivre na jeune fille moko. Yozo na 6e, yozo na 4e, amour scolaire. Oui. Bokabwani. Oui. Mais avant Bokabwani, il y a beaucoup vraiment l'intimité. Oui. Mais quand même, vous s'embrassez. Bon, on les a bien ça. Il y a d'autres détails. Vous s'embrassez. Moi, embrasser les cas, moi caresse, il y a moins d'autres, tout ça et les cas. Caresse, c'est allé au secours pour Simba qui peut moi libérer le Zalaga aussi. Bon, tout qui n'aura la caresse, on a respect à Si, si. Parce que c'est une émission qui est suivie par ma classe. Moi, je vais Merci beaucoup. Tout le barra raquet, moi caresse, c'est les cas qui entrent dans maman. Mais beaucoup moi qui n'a rapport sexualité. Vraiment. Okutanina maman nae a présenté à memeli au moins le petit opesa musala. Oui. Yoko ina bolungo ya mwana. Oui. Mais na JGT. Mais na likarato za l'impérialiste avant que to benga même maman na ya awa. Si faut to benga ye, mais to mekanan ko solo là. Vous êtes conscient que moi si na yo aza moi na ex na yo. Oui. C'est fora za moi na Maria. Sikoyo na ndenge biso to vivara boy na ndenge na biso ya ba africain na ndenge na biso ya ba bantu. Ozui mama ozui na mwana. Non, nazui mama Ozui ka mama. Donc maman zaki bolingo amour scolaire. Ya kala. Donc c'est si la paix. Tu tira ko sala telo ko mokote. Tu vivre penda ko mokote. N'a pas maman réaction mo sala ma mais bokabola ba sentiment wana ya amour. Donc to kabola ba sentiment. Loba ne je t'aime pas bi moi aussi je t'aime mon amour. Non, mais c'est le cas déjà, Bambou le Belé. Koleka Bambou le Belé effacer histoire tende bonanga. On va pas oublier l'histoire ya Congo parce que les cas. C'est l'histoire entre Yona na maman nae. Bon, OK. J'aimerais parler un peu avec Nebonanga moi si Sephora, oui, awa, na Monsieur William, pour que, boye bisa, maman relation à Bino, c'est ça? Oui. Moi, oyebi ki azaki, azalaka mobali ya maman. Oui. Nayebi mais la façon M. William a expliqué là qu'il va vivre va dire ça là amour scolaire. C'est pour cela qu'il a proposé qu'il a balangai pour aider vraiment tellement vraiment à brancher même si na musala pour na koma ozo bala ye pour aider yo. Non, pour na bon outil pour la lingi épée. Oui, na sepeli na ngana épée. Vous sepeli na mobali ya maman. Non, azam bala maman ti. Azam bala maman. Azalaka mobali ya maman. Donc azalaka mais va vivre ka petit. Va vivre ka petit. Et pour na yo ko définir relation amoureuse eza nini? Eza ka fobo que netina
na chambre na partage ya nzoto pour loba que bazalaka to bazalaka te. Donc selon explication façon monsieur William a expliqué là qu'il va vivre à ti. Basukaka amour scolaire plutôt. Et après tout, je voulais poser maintenant la question na bayino na yo. Donc soyez awa tu te sens prêt à affronter maman ou sa maman le vérité wana. Pour ça nous penza de les années. Oui, bien sûr. Pour ça, nous disons que maman tika libre à permettre à tout le monde monsieur William. C'est ça. Monsieur William, Olimbi sera peut-être né nazo tout na bino ba makambo nyonso ezaka juste pour na woluka. Nazala na ba détail, pe bandeko ba kotala biso, ba meka pe ko comprendre réalité na bino. C'est pas que je suis en train de vous juger ou je suis en train de vous condamner, non. Moi, je suis là pour vous aider. Yako fongola oeza na mutema na bino. Vous êtes conscient que ça sera difficile pour la réalité au besoin par rapport à maman. C'est pourquoi vous êtes venu. Oui. C'est pourquoi je vous pose là la question. Vous êtes sûr, il y a les camo, le mot ça là, vous êtes sûr vraiment que vous aimez cette fille? Oui. Et la réalité, nous sommes comme obstacle, vous êtes prêt à surmonter? Oui. Je suis prêt. Parce que nous avons signé la tombée de l'Union Sephora. Puis Sephora, Sephora déjà. Bon, Bolingo n'a pas Sephora. Mais aux arrivés à Bolingo, maman, pour l'année 4 ans, au Koutana, moi, si nous avons confié, aux les gars, maman n'était pas l'année. Bon, mais c'est fait ça. En tout cas, pour nous, on va dire la Bolingo, maman, na Maria. Non. Les gens qui ont idée, on a dit. Mais tant que maman a présenté Sephora. Ça dit Bolingo ya maman si là qui. Bolingo maman et si là quand on a un amour scolaire. Ngana maman te développe pas. Maman bala. Oui. Papa amino azali. Non. Azala mbali mususu. Bon, je vais pas trop vous faire parler, je préfère que donc maman a permettre biso na Sephora tout ça la mariage na biso et puis tout ça à l'aise na foyer na biso. C'est ça que le problème on a eu awa parce que maman beaucoup convaincre que maman. Et vous serez à l'aise ceux qui les on suppose que maman dîner. Oui. Vous serez à l'aise que maman yota la yona ndako. Maman bokilo aye mais maman bokilo mazalara tozarane na mou scolaire vous serez vraiment à l'aise. A considérer ngate que le kola mobile na ye a considérer le kola beaucoup. Vous effacer souvenir na mémoire na makasi beaucoup là. Mais c'est Vincent. Bon, en fait, j'essaie un peu de mettre à sa place, hein, mais on se retrouve juste après le temps de voir comment on peut évoluer avec cette émission. Merci. Voilà, Maman Maria. Oui. Merci beaucoup pour avoir accepté d'honorer appel la biso pour que to solo là. Olimbisanga, to rozonga la makamwa muki à zéro pour ne toujours filmer to za continuité à idée à venir tout ce solo na papa William ozo ebaye. Oui, très bien. Aza nani? Bon, aza connaissance dans ya kala. Bon, tout temps na école moko et puis to ebane kala. OK. Et ça fait longtemps beaucoup d'années to beaucoup madame no monana. Non, et ça l'équipement tant vraiment tondo monana souté. Après tu es que monana naé. Donc connaissance vraiment. Connaissance na vraiment. Oui. On va dire qu'il ba né na biso école. Puis zaki ba. OK, dans moi classe assez. Voilà. OK. Et les longues relations à binomi balé et aboutir ils ont un niveau nini. C'est-à-dire que il nous parle d'une chose, il y a comme que moi nazo musala asunga yo pour moi nazo musala tout ça. Oui. Asunga nga penza makasi. En tout cas Williams merci beaucoup lisusu. Asunga ngai na ndenge mwana nanga zaki na problème à musala na kikutana kini na lelela kiyam. En tout cas tika inga ta soutenir nga pesa mwana musala. Lelo musala wana yango mpe ko reception na ndaku. Et mo sunga mamba mike pour tala kanga na musala ti. Vraiment. C'est un peu ça. En tout cas, ça les bichos c'est mon mingi ya kotala niveau ya relation bozana ngo na monsieur William. Mais les tout dans la mususu ko limbisanga parce que
komona ba caméra nde to biso ke papa William alingaki ya sola na yo likambo alingaki ezala awa esika oyo eza esika oyo ba ndeko bayaka ko avouer ba secret ba vérité alinga sala yo surprise alinga loba no likambo boya azomona ye moko okokate yango moni ba mingi batu mingi ba kosala recours na programme na biso oyo. OK. Mais na to sololi muke na ye. Ya to ngai pe quand même to sola na yo o me ka pe ko fungwa ma, c'est-à-dire ko kangate loba no nyonso moni ke sengelo loba. Et osala biso et osuma biso pona koyeba nini to tika papa William a expliqué likambo a bengiselo awa. O lobi na ngai ki azaki connaissance na yo. Azaki connaissance na nga. Botangi na ye école moko. Et totangi école moko mais tozaki même classe. OK. Bango 6e biso 3e. Yo 3e, ya ba 4e. Non, 4e. Là, la 6e. Ah oui. 4e. Na bosani tema kala, ça date vraiment. 4e. 4e. À part cause à l'école moko, et là monsieur Sezaki te na kati. Non. Et là ezaki bon, et là au moins ezaki na kati. Kotanga école moko après tokumbaki copain, copine, amour scolaire, voilà. OK. Bon, na okota na intimité na oté mais na ngai kaka na tuna na intimna na mon scolaire wana bo sala bo ngoloko bo ngono sonné parce que lelo plutôt mukile koma nango na koti na intimité na noté mais na mon scolaire na bino c'est comment itina niveau nini. Niveau c'est-à-dire beaucoup mai pena na kati pena bolingo ke nimbisanga ke boyeba ki banzoto tout. Eh, amour scolaire to ke yeba na banzoto, to yeba na banzoto te. Ezalai kaka ko s'embrassaner un moment libellé, excusez-moi pour le terme, un mois simbi mois libellé ka bongo mais ko s'embrassaner to kende no menti na profondeur parce que talaka amour scolaire to keti na kuna si sympathie. Voilà. 4e ozana no moins elenge ozana préliminaire tout ça. Nazaki muke voilà. Et sukara wana après bo et sukara wana après ezoi batant ebele tondo mona ensuite. Donc bosuka bolongo na bino ekenda musika te. Ekenda musika. Sukara ne bozangi na école après on va présenter yo ya kena et puis nga pe na kena nga situé c'est bon tondo mona na penza le souté ezoi matambulai. Cheke bolongo na bino mo ezali pena makasi te pour mususu pe to ebezala mo scolaire le ba balana. Bon mususu ça peut passer bolinga na école là mususu bolongo commune mo bozala là mususu bolongo école mo bolingo école et suka na école. Ekenda musika te misusu ekenda na musika mais nga na esuka une école te menga na yebi ba couple mi balé mususu pour bandeko na nga ba banda pena na humanité et puis lelo bana la bana 4e mususu ba bana misatu donc bon. ça dépend na tuni ya bino esukara wana mais en fait l'autre bengi pena to ngai vraiment to soit précision ka wana ce qui bobimate ezali pena moi détail moi to zali na besoin Monsieur William. Oui. Maman Mariam hier non. Maman Mariam, Monsieur William a bengi show awa de notre koloba pour que a solo na yo dossier mwaza nango. Monsieur William. Oui. Nengo senga yibiso Maman Maria Mazara, Maman Mariam yeyo. Maman Maria a expliqué biso problème mes amis. Mariam, la bandi oyibika na ngai. Très bien. Oui, depuis qu'on fait le mois-ci, c'est à celui qui nous a le canon là-bas. Fallait quand même que nous soyons mois-ci pour aboko là-bas. Oui, bien que nous ayons des conditions de salaire dans la canango, nous avons un retard. Et puis, pour nous sous charge là-bas, en tout cas, c'est pas facile. Fallait que mois-ci, nous avons une charge là-bas. C'est pour cela que nous avons besoin de solo là-bas. Fallait la présenter yo moi si oyo ngana suis. Oh. Ah bon, yo bengi ngande pour présenter nga moi sozui. Oui. OK. Bengi si pour la présenter moi si oyo suis parce que à charge ya bana. À charge ya bana parce que bana juste ba bonga kana maman. Parce que ngata ke papa ngana za pona musala pona ko lukambongo. Fallait que ba mande muta responsabilité bana. Et moi, c'est pour cela que la Benakio, Oya Awa, tout cela, n'a la question, moi si Oya Williams. Oui, Nazo Kayo. Do you bengi no ngai? Pour bisanga ko lingo bala, au présenter nga moi sino. Y a un sens te? Est-ce qu'il y a un membre de famille non? Eh? Oh, mais nga no tu t'es dit na vie amoureuse. Tu zalaka na ngona bekol, tu le kara na ngwe silaka.
siko lelo yo benganga po présenter nga mwasi naza nani mama leki no te mwana noko na o te po présenter nga mwasi nasa na mwasi ngo nini et puis et ça la nga nini yo so ngobala obali na oboli boso to ngobala ko benganga po présenter nga ke na obala olukaka nga po présenter nga ke na obala non lelo oyo benganga yi ti l'émission ebisanga kozobala est-ce que maman no besoin sens en fait maman Maria olimbisanga mukena intervenir Monsieur William a bien chaud à pas présenter moi ça n'a pas là parce que ils en a tina n'a qui moi ça m'a déjà de tout vendre moi ça m'a déjà oui il a préféré à bala non c'est la maître sur baro côté ils ont sensité papa non en fait et Rosoaka sens ceux qui ba cotiser ceux comme on y est de comprendre pourquoi baza pour insister la présence na yo awa et Rosoaka sens bon maître ba côté oui voilà je Sephora donc William si yo moi si obenga papa ko simba te ko o simba poani ba iso na ebunda longa na liboso nanga donc yo moi si oye Sephora et simba te o bala Sephora te papa tika na boko pesa kanda papa ko pesa kanda longa na liboso nanga na yebisa ina pardon limbisa nga papa na obunda te pona yeko bunda te yo ndo zawana na bimana yo au final mabe ko fina mabele eza bolingo te ko fina mabele eza bolingo te o embrassanga te lelo oyo oyebisanga ke olingo Sephora kambano yo zandoki Sephora ozandoki Sephora wandoki e ko sala mate yo ko bala William te o ko bala yete so mo bala simbi soki mo bala simbi mama na ona libele asimbi ona libele eza ni babenga honi yo ta classe babenga honi ngana lingi te obale te bobana te beta bobana te o mwana nga to ndoki yo za ndoki fomo za ndoki oza maseke oza ndoki Williams o maelo osali o suka na o mabena ebiso metetika meto osimba te o bala mwana nga te wando no profenga te na emission mete ko liboso na o profenga te o bale te ok luka papa ni na cimetière ok luka papa ni na cimetière o pesa bo libala na sanga na oza te na emission ndoki yango o tolisanga bien o pesa mo na mete tika na sala attention na emission tika na ebise yango solisanga nzoka to zaina ba idée na o musuba penser non kambanga ngana mama note lelo ngana to kaboni aw ndoki o pasanga te ko passer libala te ko finanga mabele te o bita ko fina mosi mabele ko ko ya pe yo mto ko isanga mabele yo mto ko isanga mete tika mete ko simba te o sala nga parce ko simba te ngale no boma na boma yo na boma ko ba yo kate na yo kote o respecter ani o ngana ko kuma bokilo no pourquoi pas bokilo no o pasanga te wandoki na kompoti na ndio kufela basi wandoki na kompoti pono kufela mwasi ndoki sorcier obalete kenu kwa papa ni na cimetière ngai te ngapo na no sombo ba etani ngate no sombo te obala ngai o lukata tena na cimetière. Ephésiens chapitre 4, le verset 26. Merci Cordon pour la parole. Merci Soussou na bande konyo so balanda kabiso. O bachaka na matoi na bango pour na ko kabiso. En tout cas, esalinga na nupasi. Koyoka problème o eleki na na ebi pe na bande konyo so ba ota bizana batu mususu bazana baka o. Papa na biso papa William na koloba na oboye. Netinga ezana mwa pasi na minute o ba mona penake mutoyo abata bimanga na ngana na bakamusu tebe to zalaka to vandaka ke aye
mwana soya ko présenter ngai ye ki alinya bala ye et en tout cas penza na ndenga logique eza mwa pasi eza mwa pasi ngesi nga na kolinga penza yango te parce que eza lokwa mwana maman bimina mwana mobala bimina nga abimisu na mwana ngai et eza penza eza pasi papa na ngai ti okoya koloba ngo nazomona mama ndenga azoka motema pasi yo zolobaka ke ezali amour scolaire amour scolaire pe ezaka esala makambo mosusu neti yaki lelo amour scolaire pe ya lelo mpenza boye makambo mosusu mpe tosilisi kaka na amour scolaire tosala mpe nyonso tosilisi yango batekaka ke mpo eza amour scolaire nde tosalaka boye te nakoki koya kobala mwana te papa na ngai neti nga na olinga na nga yango te mama aza na droit kosilika eza pasi mwana na yo bamona mobali obima na yaki ebima na mwana en tout cas papa na nga meka nanu yo moko nanu ati ava nanu ondima kobima koyebisa mwana ke nalingi yo tunaka na baconseil mpe bato mosusu te ke mwana oyo azalaka mwana ya bato ya ex na nga lelo nga nazobinga na bima ye mpona bala na ye te papa eza mwa pasi mpo na nga kosala yango te mama nakoyebisa ozalaka na motema kokita nayebi ke eza pasi mpo komona ndenge ozokende obi nanga ozobakeza problème ya tension kolinga tension ebeta o te mpo oyo bana na yo otika bana no mais likambo eza likambo ya kosolola papa William oza mokolo totala pene na ndenge ya logique oyo olinga obeta awa yango te neti nga na olinga na nga yango te nakoyebisa oke esala shwa moko ya teke so opesi mutu mosala eza bato bapapa na biso bazwaka biso na misala yo ozwi mutu na mosala mutu wana ozolinga kaka yo bima na ye te pesa mutu mosala takutu opesi ye mosala aza travailleur na yo eza kaka teke mais eza mpo bato mosusu ezaki lelo boye mwa kaka ava na matso poste fo na bima na yo neti boye aza na logique po pesa ki poso bike na bima na ye meto kanisaka na miso za mwana lokwa bana no oza ba na ndako ndenge mwana oyo azali kokosala yango te mais kimia nzambe renye kaka mais mama na biso zwa kimia mwana biso mwasi ti tozongala wana tala yo za mwasi kolinga teke oyo babaka oyo mwasi ayo kaka pasi ya moninga na ye mwasi zwa mama lokwa camarade na yo na minute yo boye boye osali likambo eleki awa resultat nango esuka ndenge nini parce que aza mwasi tala pasi ya mama na yo ndenge avandaka na bino papa akufi atiki bino na ye soki lelo ozangi mpe na mama oyo eza mwa pasi toboyi teke eliwe eya te me na ndenge azokoagite mpe botasio mpe koki komema ye luka kimia mama na bino nzambe ye moko ayebi nde nya osala merci. Merci Cordon pour la parole. En tout cas, vous les hommes, c'est toujours comme ça. En tout cas, Papa Nabiso William, Adayo Moko, vraiment. Je pense que dans notre époque, les gens qui étaient bolingani, amour scolaire, beaucoup kendeti, makamoko ya mabete. Heureusement, dans l'époque, Nabiso ezaki bon. Et bon, c'est dans la génération lelo. C'est la génération lelo, mais ma trop. C'est pourquoi mon oyo azaka déjà camarade ou azaki soi-disant copain ya maman na yo ozako insister maman akobalanga maman tokobalana c'est pratiquement impossible beaucoup balana te papa William côté ninga regarde beaucoup qui kobalana te nous sommes des Bantous nous sommes des Africains tous ça français te ezalaka te papa nanga. Papa nanga pourquoi bino mibai bo sabiso boye bo sala biso boye pourquoi donc moi na oyo tia oya na musala ozana intention moko boye ke nde ozo musala na proposer libala non papa nanga oza gentil te et koko sala maté eza pratiquement impossible et koki ko sala maté libala oyo maman o azana raison et puis Deborah kende réfléchir si c'était toi na place ya maman na yo okoka ko ndima et lokoyo et salama moi na yo aligi mobali moko bozaki na ye amour scolaire zana na place na ye zana place à maman na yo Sephora libalo koko salama te papa William pratiquement impossible papa na nga place au vandi ozo yo kanga et ça pratiquement impossible ko salama te biso to za français te to za bantu. Pourquoi nous avons de côté ça, makambo ezalaka, pays étranger, to côté ça on pas na biso. Non, faut te ébarrapper ba coutume na biso.
toyebaka heureusement biso l'époque na biso les aki ata ozana camarade ozana copain boko kendeti boko tanda ba profondeur te heureusement bon ce que so boko côté ti na ba profondeur ti na ba seku na ba profondeur ngeza la bien te mobala maman no kokoza mobile note siko maman oh imagine maman yo tala yo na ndako amoni soit disant donc copain moko soit mobali moko azalaka na ye na moment ya école siko aye rendre bino visite wana oloba na Sephora aye a rendre bino visite aye na ndako conscience maman na et ozongela ete makanise ko zongela ete et puis papa William yo moko ozonga te toko sa ba conscience na biso te makanise na biso toko sa ngote le passé na biso pe to bosa na ngote mutu aza mutu okanisa kaka ozonga tabo okuta na eta yo Sephora peut-être na wale na yo maman yo rendre visite tabo ba kono mona na papa William abado réfléchir et loko na fait zongela e koko sala mate mwana nga ozano gêne luka mbali busuko tiko ko teni mama ba rivière makasi mama na obala mama to obana ndeni bobana te azaka de bala mama no boko bala na te bo continuer te ma chérie kende vanda kimia conscience de zonga tia mwana maboko ya nzambe ozana trop jeune de bora o ezaka nzamba ko peso chance ozo mobali mususu o ya koki koya vers yo pourquoi ko tcha limite da vie o ke olingaka o azaki mobala mama na yo o banda ko vivre na mama na yo yo ndo lingol olingaye pour ni o tcha division boyina na mama no o tcha division boyini et puis bino ba mibali bozaka so ede mutu ti na suka nango fo olanda eloko moko boy opesi mutu soit musala okobo viser loko moko boye na bénéficier botika biloko wana bino mibali kande bo pesa biso passe à chaque fois na lobaka bo pesa biso passe na ba couple na ba wapi même na ba bana ba foyer bo pesa biso passe vraiment makasi passe ya bakasi merci. Éthiquement impossible, je dis bien éthiquement impossible. Vous savez, le monde doit comprendre que tozo courir toni. Nous sommes à l'heure de la mondialisation. Il y a même Babilora ordre mondial, les Okota. Les valeurs sont perdues. Alors les Africains, nous devons rester accro naba coutume, naba us et coutume nabiso. Nous ne pouvons pas perdre l'identité. Nous devons rester là. Parce que allons de la définition, parce que nalingi tout va comprendre. Toke na définition na nous ya la sexualité c'est quoi? Les attouchements, les nannes que nous avons entendus ici, c'est déjà une sorte de sexualité, c'est déjà la sexualité. Donc personne ne peut me dire que non, papa wana na mama wana basuka kikaka na boy. Non. C'est déjà la sexualité. Quand vous entrez dans les domaines idylliques, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Donc, il est éthiquement impossible qu'il y ait mariage. Maintenant, allons dans l'essence. Il y a ndenge mon moi si azako insister. Moi, il faut comprendre que Sephora doit comprendre que c'est un danger pour naïe. Tension au maman lobby à zuilelo. Ezali tension réservée pour elle. Ils ont une épargne quelque part. Parce que l'intelligence est trompeuse. Les tentations sont multiples. Papa na maman wana bazalaki na batik. Ou ezalaki quand ils se retrouvaient à l'école. Les mêmes tics peuvent s'agrandir. Nayoraki quelqu'un qui a intervenu avant moi, qui a parlé de Wale. Oui, c'est vrai. Naba rencontre maman a obligé à assister moi. Vous vous imaginez que Naba rencontre wana, qu'est-ce qui ne peut pas s'échanger entre William et Maria? Faisons très attention. La vie est compliquée. Que l'histoire s'arrête. Sephora, les hommes sont encore dans le monde. Basé belé. D'ailleurs, surtout quand on a la proportion, les hommes sont bien sûr moqués par rapport aux femmes, mais nous n'allons pas accepter, surtout dans Vérité en face, nous n'accompagnerons pas le mal. Là, nous n'accompagnerons pas le mal. Ça, je vous l'ai dit. Vérité en face est pour aider les gens à rester sur les rails,
à respecter la morale, à respecter le civisme, à respecter les valeurs humaines. Donc, que les choses s'arrêtent là. Sephora doit chercher un autre mari. Et d'ailleurs, le monsieur est très frivole. Comment il va donner le travail à Sephora et puis ensuite suivre Bamaka Moussous? Non, arrête. Merci beaucoup. Merci Cordon. Na parole. Oyo pesinga na pokwa lelo. Merci na ba oyo nyonso batala kabiso. En tout cas na pesi bino bambote belé. Bolanda kabiso mingi, boyo kakape ekopesa bino pe nzela yake. Bolonga pe na bamaka mosusu ekokomela bino. Boye nango pe bokozwa résultat ya bien. Sephora. Ngana obanda nayo. Oza mwana. Oyebi ebele na mokili oyo te. Koluka te ke ozala ennemi ya mama na yo. Pona likambo wana okokoma kaka ennemi ya mama na yo. Yo kokabwana na mama na yo te. Likolo ya mobali. Mwana kala azalaka te. Mobali akala nde azalaka. Soki na mwasi akala. Jamais okoki koyoka ke mwana kala azalaka. Ça veut dire lokola papa oyo azalaka nde mobali ya mama ya kala wana na ndenge ya mort scolaire. Basimbanaki. Bakomaki tina ba point sensible. Soki kelelo ata papa zozwa ide alobi ke tokomaki boyete tokomaki boyete mais point wana déjà basi bakomaki eza point moko ya bamakanisi ebandi kokoma ebele na kati ya nzoto. Mais bino bana lelo nazokamwa bino. Biso tokola penza taboza ndenge nini bokomeka te. Ndo monike mama basukelaki wana. Mais ata basukeli wana, tango yo yoki histoire wana, okosala nini? Oloba ngana yebeli yo na nzela ya mama. Mama nde muto ayaki kotika nga awo. Avant lisolo yo oyo yebisinga yebisa nano mama soki mama accepte ngai pe na koya kondima mais okoki pe kondima te po le wana bozo sala nini eloko ezali ke bako condamner yango ti liboso ya Nzambe po mama ase asimbaki papa po tango papa ase akomaki na point ya kosimba point moko boye ça veut dire mama pe akomaki pe na point moko boye ça veut dire ba yebani na makanisi akei na ndako azo raisonner William na ngai ye William pe azo raisonner Maria na ngai mais yo sikoyo mwana oye kokota kati na bango ce n'est pas digne liboso na Nzambe eza lisumu tika ozana na mwana moke ngongeze ebele mibali pe ata bazolobaki mibali bazali moke mibali pe baponaka qualité basi pe baponaka qualité ke quantité. Pour quantité pe ya mibali baza ebele basi baboyaka ba quantité wana balukaka qualité yo pe ozana no jeune luka mobali oya yo papa William antoko osali mabe ya makasi parce que oyebaki ke yo bimaki namba mana otushaki ba point wana ndenge nini lisusu mama oya memeli yo mwana oya lisusu kolinga mwana na olie soso olie pe maki eza bien te papa na ngai luka penza Nzambe na kati ya bunzambe lokola mwasi akufaki luka sikoyo mwasi oyo akoko bokolela yo bana wana eza Sephora te wana en tout cas eza Sephora te. Merci beaucoup. Merci Cordon pour la parole. Nangina ebisa papa na biso kosunga yo ezaka te koyebiso bokeno bobala na bozala na bino bien mais kosunga eza pe ko kebisa yo na wapi place ozotya likolo parce que mariage eza ndenge ozoloba ngo sikoyo te ya point moko ezosimbanga nazomituna naolinga nayebaka naomituna na kati na nga natuni yango mpenza na yo naomituna na kati na ngai na mama bobimaka te par rapport à badire na yo et par rapport à ndenge yo moko omonelaki mais est ce que na mwana na temps oyo nyonso avant le mariage bobimi mpe te je sais pas soki eza oyo nga naomituna yo mpe eza na kati na yo eke bobimaki, laisse-moi te dire, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les interdits. Na kati ba interdit nzamba frappaka, na kati ba interdit nzamba intervenaka lokola mokonzi, pe mokola mokeli ya mokili. Raison pour laquelle Bible est en raison pour le Lévitique chapitre 18 le verset 17. Bible lobi boye papa nanga. Bible lobi
okoki te kozwa mama na mwana oyeba kati na bango po simba bango kola basi na yo. Bible pekisa eza ba interdit. À cause ya ba interdit nde mutu mo na Bible alela na komba Saul. Nkola loko ti apesi mukumba mais obine kende tosa. Aipsi atikele nyoso kende boma panza nyoso mais yo tosa onga lobino mais Saul tonga ke ya bomi après avoir ko boma ba malicite ye asepe na ye azo bangombe aloba na ye tumbela nzambe. Nzamba tunye pourquoi na bangombe alobi na ye na ngopo na pesa ngombe ka ba tunye pa prophète Samuel. Na kata Israël ngomba zate. Afandi kimia kola lobine à cause de cela na rejeté yo. Et ni koloba o ezaba interdit na nzambe nzamba intervenir ba interdit pas compliqué via mutu. Ça veut dire mutu mo royauté na ezo longwa parce que abuki mobeko non seulement asuka ikana ebandeli maketi na suka akangami wana kola bine elongo suki ka awa. Papa comprendre directement que eloko tozolobela na sens ya mabete o excusez tozolobela na sens monte to buka yo parce que oyaki pona biso tosunga yo non mais tozosunga na conseil o ekoki kosunga même mpona lobi na yo parce que ba interdit tokoloba no pe ça va problème tata kende bala mais ba interdit ekokango un jour oko raisonner que tolobelaka yo parce que mutu nyonso ba oteya ye bible lobi soko oteya mutu ayoki yo te benga deuxième personne te ya bote ya na eto bote ya yoki te sangisa batu bote ya ne biso no ce qui par conseil to fan to ando te ya soki mutu na yoki te bo livrer to livrer na mu PPT to livrer na mu kolosko ba décision mu kolo ba interdit et nini ko comme après yango maman zo expliquer dossier mo zo banda na bande na landaki j'ai aimé même la façon d'où Cordon a joué jeune malamu ya ko découvrir si réellement bino mbali bobi marate et quand na kati jewana a trouvé pendant gain de cause ya jenaye pour akuti ke bobi mate nde bino bomona mais rapport c'est soit les bandana caresse o bino mi bali bo bakito sangisa munoko to fana pe to simbanis et ça déjà bolingo comment bat bako komati na niveau na so bolinga na ti l'aime sous compte que taka ne simbagi na ngote papa posant la conscience wana oye obande lobi na cause wa mwana mina tango ozwi mwana na mwana bosali bongo te to na mwana bosali ndenge mosusu yo pe ndeko na ngai ya mwasi bolingo ezala na age te oui na ndimi bolingo ezala nango mpe nde biso tomona te oui na ndimi mais bolingo etikala jamais kozala aveugle bolingo etikala mpe jamais kozala zoba bolingo ezala na misu mpe eza mayele cela veut dire bolingo emona eyeba makambo esala bolingo emona ezokanisa mpe ezoplanifie eloko ekokokoma bolingo ebanda nde toloba boye mais lobi bozala ndako moko est-ce que loko ekolongo na facilité ka boye ke na bimana mbala azala mbala mama na nga bakushaka nete menga na zwa ye elobelo nini na yo moko boye toke na même na point na oke babima te mais yo moko ntango ondofanda mobali oyo naza na ye bazalaka na mama na nga mais batikala kobima te mais nga na bimi na ye wanda oloba nini en plus bomona te ke bopesi mama okumo na kati na ye ya comprendre que moi nananga parce que na comprendre na jemo o excusez nga papa na comprendre jemo eleki awa et sengela ki musale pesa maponga na tima musala na zwa moi nango koma je sais pas na bité que ça mika bongo mais ezaki jeté que na pesa musala bona simana o récupérer on a sala ki parce que maman kufeli mobali okutani na ye yo mo kufeli mwasi bokutani na ye sunganga parce que biso to na eloko osala te mwana azolu comme ça na pesi musala na simana le na yesu na simana ye na lingi nga na comprendre monde ko na biso mwasi na ndie lobeni na ye na komi ko identifier mi age na ye aza conscience na tuna ke même libando to na age ni kuta seki parce que nga na luka na comprendre non age na ye nini o papa yebisi parce que la foi vient de ce qu'on attend si mwana koma na confirmation lo so maman ke tika so to bala cela veut dire papa loba ine eloko moko et tant que non un homme avant les makambo ebisaki mwana ekoti mwana et affaiblir ye poza mwasi et balani tuna age na ye amona ngo normal mais faites attention parce que lobby est bombe biso makambo ebeli merci beaucoup. Ephésiens chapitre 4 le verset 26. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres.
Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un night club pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Parce que c'est pas dit que nous sommes awa, parce que nous sommes contents, il y a makambo non. Et biso tout ça va misala obongisa. Et si quand moni mbeba ezali vérité bimi mais to bongisi. To za pour yete na makambo nyo sur le caralo na ngana rassuré mwana. Chers amis téléspectateurs, to za obligé à ko traiter les camboyo comme notre frère Noël Chitangtang a le dit tout à l'heure que nous ici on ne vient pas pour encourager le mal. To tika la kati ya vertu et quand quelque chose est mal tozo tika batu ba yolo ba vérité pour totalisa bango et si ka mbebe zali pour ba bongisa pour na et servir pe enseignement na bandeko ba otala biso na ndako ke ba acte o eza ba acte à opposer te ce sont des interdits ndeko nanga moi si Sephora na habité nenge pasteur Serge Otskoloba awa on ne sait pas monsieur William a ebisaki yo nini pour akimisa maele na yo ya kotalisa yo ke yo oza prêtre ya kobalana na mobali na ex ya mama na bino ba viva na ye le fait que balobana ki je t'aime moi aussi je t'aime eza bolingo eza réel tu to bondeli mama akita to comprendre que moto faut biso to faire comprendre eza ne yo ozo bima na mobali ozo bima na mobali ya mama na bino. Vous en avez une jeune fille, de Nathalie Olegina, nous 30 ans. Donc, mais sur Nathalie, M. William, n'a pas de goût, nous n'aurons pas de M. William. Donc, et pas na yo yaza papa. Alors que yo na âge na yo, vous en avez un tamoulaï, ya okuta na mibali, o ya bien o bakoko prendre soin na yo, o ego sepelisa maman abotu yo. Maman nyonso, nenge maman na fandi a souci na ye, souhait na ye, eza mona bonheur na yo. Amona yo, obali, oboti bana, asimbi bakoko. Maman rozalaka, maman pona ye yo fozala heureuse. Soki même itake na oluka ye monsieur William po alukelo musala. Ezaki po azana posa yo zala bien, ozanga kabelo te, ozanga mafuta te ta déodorant te a moins cher wana ozana sola kitoko na nzoto. Eza souci ya maman. Alors maman vous n'allez jamais contre yo, surtout pour la maman libala. Mais ça la chose est bien. En tout cas, biso tout tika lengno awa pour te maîtriser maman qui est tout dégagé, mais c'est pour tout à l'issue que j'ai conscience tika monsieur William. Papa Vincent, je m'en folle de ça. Maman linga, alinga ou pas, ngana William to balana. Obalate! Tika la pomai, obalate! C'est la dernière l'accent, tika moi! Maman, comme on dit, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, non, 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 on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas c'est quoi sa motivation. Maman, comme on dit, moi, la haute, elle est en train de réagir. Moi, ma belle, je m'en fous, hein. Tu t'en fous de moi. Toi, tu t'en fous de moi. Mais non, tu t'en fous de moi. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que Bissona Binoto lundi dossier Eleki Awa avec ce qui s'est passé. On ne saura pas continuer avec la maman et sa fille. La réaction, il y a moi aussi, nous, pour nous, au Bagni en côté. Vous savez que nous avons traité des problèmes peut-être plus difficiles que Oyo. Ça nous demande juste le temps de conscientiser la sœur, notre sœur Sephora, à comprendre qu'elle est en train de faire une bêtise. Il y a Gosala ou Alingasala. Oui, beaucoup de gens nous diront souvent, tous en moi, rationalité, on a de recevoir non, nous ici, vérité en face, nous restons dans la vertu, dans
oyo etali makambo ya malamu morale ya kitoko nde biso tozorenseigner na émission oyo. Il y a des relations amoureuses où on ne peut pas accepter esalama. En tout cas, nous sommes désolés, mais nous serons toujours contre cette relation et nous allons nous battre pour que la fille a comprendre que asali cho ya mabe. Merci beaucoup na banegoto botali biso. Tu aussi retrouver na numéro mususu tozala ngo sous lelo, mais vous allez le suivre dans la prochaine vidéo. Merci, bye. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, nazui formation na université à Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ezo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer un gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons dit 6 cheveux, pour ça les lango, huile nango, na shampoing nango, pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko boti sasuki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous appels na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous allons na kiss na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na kiss na biso zingenalis, sucre na comprimé, où ils allons traiter ba différentes formes d'hémorroïdes internes na externe, ils allaient régulariser le cycle. Il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allaient kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allaient traiter différentes formes de maladies, où il y a ploposo, mycose, où ils allaient na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epa ya bana, na maladie musu ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, vous allez pommade tongoli komo ya papa na biso tondeli diazolo, vous allez na médecine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, où vous allez kiss na biso ya tension, vous allez traiter hypertension, vous allez na borex, où vous allez kobomisa système ya papa, vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali ko traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer la diabétine ou ils allez kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso ou ils allez neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a